D'accord. Siko yozo benga potu nanga pona sani siko. Mais ba ozo mona na ba réseaux sociaux même lelo na Kinshasa na uti kolanda batu ba na kati na mort baza koloba yango ezanga mutu nazo loba yango te. Soki yokanga dona monsieur dona. Soko za ko yokanga dona monsieur dona. Soki oza koluka ngai Blaise pona tina ba information de bazo soma bibembe na Kinshasa ko sala ngai oyo babengaka brouillard londonente. Ozali journaliste ya investigation luka ba information na yo koya epai na ngai tenga na vana kana Kinshasa te tuna bato baza na Kinshasa oyo baza koloba ete baza kosoma même lelo yo batindi yango na moni yango so lingi na tindeli yo video o mona ndenge batu na ndenge bazali na morke bazali koloba yango ezali ngai mutu na lobi yango te mais dona yo zali muntu ya IDPS ozali muntu ozali ko soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine pourquoi ozali ko ya epai na ngai naza ko tuna yo émission ndeko eza nango na ndenga mabete o pasaki na émission na ina ka confirmation soki ya solo vraiment ba ya ko proposer pe na famille na yo 1500 ndengo lobaki na émission non na lobi dona tika na ko sala hypocrisie yango nde ebomi mboka kifanatisme yango nde ebomi mboka dialelo yango nde ebomi mboka ozana batu na Kinshasa dona maître dona ozali Congo sukisa luka batu kuna na kin ba peso yeba information pourquoi koya epai na ngai omoni lelo na kini ne batu babimi lelo babimi na balaba baza koyemba ngotango nani ngobila buki zando munene ya zando batumi betagere na ba mesa ba mama est-ce que o bengi batu na kino tuna bango po bayeba te ndeko naza yoza famille na bino nde baye ko proposer ba sombe bemba famille ndengo lobaki na émission na yepa no pona bongo te ndeko nanga mabe na lobi kesuko ya epai na ngai ponga na sala nini o confirmer mais na ko confirmer nga na sa journaliste mais yo lobi ndeko na yo to bengi pe famille wana ba lobi ke muto ya kite mais yo lobi pe ozan ndeko mais non tika ba lokuta na yo zo sala wana sozo luka ba gloire na louange pa na ngai okozwa ngai te ngai na za mutu oyo na teki mboka te oyo na trahir Congo te tika makambo ya lokuto za koluka oya epai na ngai opakola ngai ba couleur ya jaune ya vert epai na ngai na lingi yango te ndeko nanga yo nde mutu na mono za lokuta po lobiki ndeko no na émission lobaki ndeko na yo bayaki osombe bembe 1500 landa na lobi na yo boye landa émission wana soko za na yango tindela ngai yango na yoka yango comme ça na peut son réponse mais ngai na ngina ye baloko lobaki ke bazosomba bidembe oza na précision lobiki famille no mutu ekufaki na lobi na yo dona soki batindi yo na Félix Tshisekedi po yo luka ba information epai na ngai okozwa ngai te ozoyoka ngai ezali mawa mingi na lobi na sozo luka ba information epai na ngai okozwa ngai te vraiment na tiki yo ndeko na lingi ba désordre te Congo eza na kati na occupation oyebi yango très bien kosala hypocrisie te ezali malamu te na tiki yo naza na temps mingi te ya kopedre naza na makambo kosala mais nalobi na yo eza question nalobi yango te nalobi na yo boye kende na bon marché lelo na bon marché côté ya ista wana o kende nde bakei kuna na ba video naza na yango o naza nango ndenge bakeko yoka na kuna basomba ebembe kuna na $2000 tinda ba journaliste no baza na Kinshasa bakene kuna na bon marché lelo ka kotoloba na ndenge tomoni na ba YouTube lelo na Kinshasa pe na ndenge ba obimise bembe baza ko désinfecter yango nazo tindelo video na kala mingi te comme ça makambo ozo koloba ozongelanga po tunanga mituna. Merci beaucoup na comprendre ezaka na cadre la stratégie ya bodiaboser Tshilombo nde bobenga ke mepoteza lokuta na yo wana za ba jeune yo za kosala batindi omoni bino ba taliban batu boteka ki nzambe bokosa ki Yesu c'est ça rôle ozo sala ki journaliste ngo yango yo oya otake ngai tala sozo luka dona soko zo lukanga okozwanga te sozo lukanga po bomanga okozwanga ite oyebi numero na ngai oyebi ndako na ngai nazozela yo oya ko bomanga na kati na pesu yo merci kosa peuple congolais za kosala wana nasuki wana merci